KBG Énergie, société spécialisée dans la vente, l'installation et la maintenance du système solaire. KBG Énergie, votre solution énergétique solaire d'aujourd'hui et pour longtemps. KBG Énergie développe des projets en électricité générale, l'énergie solaire photovoltaïque et les systèmes de secours en Afrique centrale, en RDC et ses environs. KBG Énergie gère votre consommation et votre stockage. Nos services, matériel européen très durable, deux équipes professionnelles à votre disposition. Les dimensionnements complets des installations, l'élaboration de schémas techniques et plans d'implantation, le développement de nouveaux projets, la mise en œuvre de projets ainsi que la maintenance. Avec KBG Énergie, fini le délestage et assure votre alimentation en énergie solaire. Appelez-nous au plus 243 822 829 199, soit plus 243 999 466 256. Immeuble NTC ex Massamba 644 Kinshasa Gombe, référence rond-point Kimazière. Info kbg@yahoo.com. KBG Énergie, qualité et fiabilité. Voilà, ce parti, très chers internautes, Balandia Congo Télévision, vous nous suivez de partout, des États-Unis, de la France, de la Grande-Bretagne, Binonion, son la Belgique. Merci beaucoup parce que nous avons confiance au Bopé Sarabiso. Merci également dans les commentaires, Nabino, ne permettre à Bisoto colla vraiment. Alors, le lettre au monde a dit donné Mouchagalouza, Zali, coordonnateur, il y a panel des experts de la société civile. Boebi, à part Janine Mabunda, meeting annulé à chef de l'État, société civile, Nassimana Yango. On se demande pourquoi Bakoma toujours pro X, pro Y. Hein? Et puis les Janine Mabunda, ils ont des frais chroniques, Torobet Tango di Solo. Mon amboka Mouchagalouza, bonjour et bienvenue. Merci, bonjour. D'abord, aux alliés patriotes, na Sistarato, Sistaramo, Mingi Piba, na Poto Balanda, Mingi Bapon de presse, Nayo. L'élo, société civile qui sont censées organiser meeting et chef de l'État parce qu'il fallait aller au bas devant population congolaise et c'est qui a pena baimboka le lengeni situation qui évolue dans mboka mais ça limité parce que la société civile beaucoup pro X pro Y pro FCC pro Lamuka ne baza la base à makambo réaction les années. Bon, réaction en Zali, je crois que chef de l'État Zali Mokonzi Mboka, ce qui a posé à la population, a utilisé société civile pour basa la campagne pour organiser meeting nae. Azali na ba service pour na meeting au Sengeli a utilisé pour na meeting wana. Ce qui société civile bandi ko kota na makambo meeting ya politicien ou makambo meeting ya boye wana nazana commentaire mingi te akoloba bazali ba collègue bazali bandeko bazali na droit ko s'exprimer mais makambo ya kozala au service ya tel parti ou telle force politique wana tomboya ngo c'est pourquoi biso na panel des experts totikala kaka ko défendre mboka totikala kaka koloba bon solo totikala koloba ma oyo matali ndenge lolenge nini mboka ezali kotambola. Alors pas ni bokoma société civile moko ko soutenir Kabila mosusu ko soutenir Fachi. Bon, ce qui chef de l'État en tant que président de la République, il faut bénéficier soutien à Batunyoso. Ils à la société civile, ils à la citoyen simple, ils à la bohémie. Ou il y a maintenant comme société civile, il y a IDPS. Ou comme société civile, il y a CASH. Ou comme société civile, il y a FCC. Ou anande ekomi kokota nungu. Nga naza katika naza pona mboka. Yuza katika. Naza katika penza pona mboka puisque nalobaka bon solo nalobaka oyo tali lolenge mboka ezali kotambola. Osio mona ngai nakota ba marche ko na organiser marche pona ko soutenir tel na ona nakota biloko wana te. Soki naza ikambo akoloba nalobaka ngona bon solo. Mwana mboka Mouchagalouza to beta lisolo ya Janine Mabunda. Boebi déclaration à mwana mboka Janine Mabunda et créé bongo penza polémique dans l'opinion nationale et internationale. L'élo Janine Mabunda a mal vu parce que en fait a interprété juste certaines dispositions de la Constitution.
Oui, je pense na bonsolo ndenge na uti koloba Janine Mabunda, il ne faut pas kotala Janine Mabunda lokola Janine Mabunda be lokola moi si be lokola président ya assemblée ou ceci cela, mais il faut kotala manso mazo salema et lokoni nezo salema puisque ceux qui te se rappellent malamu bazali koloba ba ko dissoudre makanisi ezali pona ko dissoudre assemblée, mais lobi awa bana mboka nyonso ba ezala ba baza poto kobanda na yo moko awa na kisasa tolandaki président de la république mokonzi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na assemblée na parlement na congrès ezalaki le 15 décembre ou le 14 le 15 décembre ce qui naza na mémoire malamu ye moko mokonzi mboka a félicitaki Janine Mabunda plusieurs fois. Félix Tshisekedi mokonzi na biso azotanga kombo a Janine Mabunda ki azali mwasi azali kosala musala malamu azali ko féliciter parlement azali ko féliciter assemblée ki bazali kosala musala malamu ezalaki le 15 awa lobi na décembre eleki ata 2 mois te eleki ata kutu 1 mois et plus te après ko féliciter bango le lendemain bakoti na vacances parlementaires bazongi na vacances parlementaires te yebisanga na maintenant ba féliciter bino le 15 décembre bato bakoti vacances parlementaires dans moins de 2 mois ba ko ba crise ezali crise uti bato basalite ba féliciter bino le 15 voter pe loi malonga te loi malonga c'est-à-dire ba voter ba loi o sengela ki ba voter mais loi o exécutif etindela ki bango ke ba voter ango ba boy ko voter ango ezate aussi oki déjà que non président de la république asenga ki assemblée yoza awa ndeno mona ngana lobaka bonso naza mwana mboka na ba o bazolanda ezala batu ya FCC ezala batu ya cash ezala non profachité pro kabila te pro ata mutu moko te menazo soutenir stabilité à institution nazo soutenir fachi comme président de la république na ko soutenir parlement comme assemblée et outil na population mais na ko soutenir mutu moko te lokola individu. C'est pourquoi na lobby boy président de la République qui a félicité Janine Mabunda nana landa ki angote après bato bakoti vacances parlementaires crise menée utwapi pour que ba kanisa ke ba ko dissoudre l'assemblée wana exact et puis likambo ya mibale président de la République moko alobi soki crise ezali na niveau ya gouvernement na ba ministre naye yebisanga yoza moboti lokolanga soki leki asali faute il faut kende kobeta mokolo soki mokolo asali faute il faut kende kobeta leki bato bazo sala mayuya ye moko alobi bato bazo tosa mibeko balingi kotosa mibeko na ite baza na kati ya gouvernement bazali ba ministre. Qu'est-ce que les députés ont à faire avec ça? Janine Mabunda ya eza nini yebisanga ba ministre nde bazo sala mbeba kuna ba ministre bazali na pouvoir auto tanga biso nyoso même na 4e primaire les pouvoirs législatifs le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire crise ezali na côté ya pouvoir exécutif na kati ya gouvernement ba ministre nde bazo to sate mena ya Mabunda na kati ya nini nazo défendre confirmer que crise eza na mboka non mokonzi moko alobi ke ba ya ba ministre bazolinga kotosa mibeko na ete ye moko ndi alobi bongo ya FCC la plupart oui la FCC mais bazali déjà au babenga ka solidarité gouvernementale soki ministre à côté na gouvernement bala moko alongwe na qui était mal vu hein? Vous continuez à répondre par rapport à cela, je ne poserai pas de questions au petit play déjà. Soki total comme ndenge touti kolobake bautaki ko président ko féliciter maman Mabunda na assemblée maintenant ba député ba côté na vacances parlementaires et loko ne ko salma pour que balobake crise ezali na assemblée ou bien crise ezali na gouvernement pour que bakanisa makanisa na ko dissoudre l'assemblée puis tolobate histoire ya mboka oyo tokende musika te et rappeler biso na 1960 tango crise ekotaki entre Kasavubu na Lumumba makambo nini esalamaki Kasavubu alingi ko benga na Lumumba parce que Lumumba azalaki na majorité parlementaire et puis période wana ezalaki assemblée te ezalaki chambre des représentants c'est-à-dire Lumumba azalaki premier ministre ende azalaki na bato ebele kuna Kasavubu azalaki président de la république mais azalaki na ba entre guillemets ba député te tango baye ko benga na Lumumba crise ekoti na mboka yango ekobota mbutu oyo esalaki ke Mobutu abima atia ba politicien nyonso pembeni aloba biso ba soda tomoni ki ba politicien bozali ko okana te bo vanda nano pembeni boyokana biso ba soda tolingi totia nano kimia makambo nini esalamaki na mboka dictature ekoti na mboka wana nde ezalaki premier coup fatal contre la démocratie na mboka oyo depuis wana Mobutu aye kozwa bokonzi azwi pouvoir asali nango combien 32 ans alors que bao bazalaki kobunda Kasavubu Lumumba
toyebi ndenge sukaki donc likambo ya koluka crise entre ba institution ezali ya kosalema te na mboka oyo kokanisa yango kutu te parce que ekozala na ba conséquences ebele soki okopesa nga 1 minute Lionel avant na ba conséquences totala ba mboka mususu oyo esalaki ba élection mais ekokaki kobatela alternance malamu te tokende na Egypte après Moubarak basali ba élection bato ya Moubarak ba poli mutu azwaki bokonzi na Egypte ezali Morsi tobi Morsi malamu azalaki président bato bazalaki kolinga bato ebele na Egypte mais tango akoki ko gérer alternance wana ya inane malamu te ekoti mbutu na mboka toyebi masalamaki kuna militaire mususu général moko oyo azalaki kala aye kozwa pouvoir ya botoli pouvoir koboto la pouvoir après a organisé ba élection mais il est loin wana na pouvoir mais Morsi o azalaki président élu le fait que makambo kotaki mbutu na mboka basoda babimi bazu bokonzi démocratie kufi na Égypte tokende pembeni awa soko kati awa epai na biso awa na Congo Brazzaville nani abosani ke Sassou Nguesso azalaki na pouvoir asalaki à peu près 12 ans après Maringwabi après ba ekosala maponami na Brazzaville na Congo Brazzaville Pascal Lissouba azu bokonzi azalaki élu puis azalaki mutu azali kolinga makasi na Brazzaville mais tango akokaki ko gérer bien ba après élection wana dans une année balobi bakosi non il faut landa Sassou Nguesso pona Sassou Nguesso kosala malamu te na mboka il faut benganaye bato bazali kokosa ye bakosi ye akoti mbutu na Brazzaville baye kosala bitumba Lissouba na Sassou Nguesso alongi bitumba wana azwi lisusu pouvoir Lissouba za wapilelo totala likambwana tokende pembeni kutu awa pe na este na Rwanda toyebi Rwanda ndenge salamaki Pasteur Bizimungu azalaki élu tango Pasteur Bizimungu azalaki élu puis toyebi ke Rwanda bazali majoritairement Hutu donc azalaki na population makasi population mingi mais eloko eko salema après ba élection ya Bizimungu akokaki ko sala réconciliation te na batu bazalaki kala tango bamoni mwana o Rwanda balingi batala réconciliation entre baho bazalaki na baho bakoti entre bahutu na batusi akokite esalimine nini mutu moko abimi Paul Kagame azalaki général azalaki vice-président asana bimbo comme to moni de réconciliation salamite biso moko tozwa pouvoir to bongisa to sala malamu babandi koloba no Kagame azali homme fort boye me lelo na tango tozo tourner émission yo balinga Kagame te azali parmi ba président oyo bazali ko féliciter kutu auti ko président Union africaine mais bokonzi na ye uti wapi bokonzi na ye uti le fait que prédécesseur na ye akokaki ko gérer alternance na bango malamu te akokaki ko gérer réconciliation bien te wana ezali likambo akoloba mais na quelles sont les conséquences ko salema na mboka oyo batu ya Zali ba député bazali na assemblée bazali 500 députés na sénat pe bazali à peu près 100 ou bien les 500 te na ba invalidé ba kufutama ba invalidé na lingi kokota likamba ba invalidé ba loba ba kufuta bango normalement ba bénéficier ba avantage nyoso ba les 500 te ceux qui ba kufuta bango soko ba invalidé wana ko sala 536 mais o ebani ezali 500 ndeko Lionel batu wana ba député wana bazaba na malamu na kolobaki bazali bato ko kokola bango puis bazotala ba betili maboko to sepeli ndenge obengani biso wana batu comment les gens peut makanisini bato bakanisa ke ba député wana bakobengana bango puis bazongi mutu azali kozwa déjà li futi naye mutu azali déjà na musala naye mutu a dépensaki mbongo naye na campagne électorale tozali na 145 circonscriptions électorales ba député wana soki bazongi mutu na mutu azali na capacité à mobiliser 10 000 électeurs ou 5 000 ou 15 000 eza mususu baponamaki na bavoix kozala ta na 50 000 voix na 30 000 voix batu wana soki batie batu na bango na balabala capacité ni mboka oyo toza na yango ko maîtriser effervescence ko maîtriser ba marche ko maîtriser bitumba ko maîtriser révolution oyo ko salma sur 145 territoires. Moi, je l'ai dit, naza mutu ya société civile, nazali ya KHT, nazali ya FCCT, nazali NCT, nazali PPRDT, nazali IDPST. Mais ba député wana bazaba na malamu te, ba kozonge pa na bango ba kobote la biso makambo mususu o tokoka kobongisa te. Wana ezali likambo il faut ko lobango na bonsolo. Eloko mususu ndeko Lionel. Toloba te yo zali mwana mboka lokolanga ozali konyo kwa mamikolo nyonso lokolanga population mapa e matitalo
tala lipa tozali kosomba nyonso kolia biloko nyonso akolia lipa ya 200 francs lelo ya 300 francs ekomi pour que otonda il faut peut-être 5 mapa lelo loso ematitalo Thomson matitalo babalabala ba embouteillage tozotala baso de muto awa chauffeur akomi ko consommer carburant koleka avant bato akomi ko ya na misala na retard bato akomi ko rater ba réunion bato akomi ko rater ba rendez-vous milunge komi ko kota na mito yebisanga nanu soki ba lobi ba dissoudre rassemblement lelo assemblée ba dissoudre assemblée lelo baso de muto ekotonda mbala moko embouteillage ko sera na Kinshasa lobi tolo balembo tobetela maboko ba dissoudre yango dollar ekokita na 1700 ekoma na 1600 na 1500 bambutu mbutu ezali kosalama na ba école na ba étudiant parce que ba boti bazoko ka kofuta minerval te donc soki bo dissoudre l'assemblée mbala moko kimi parce que kokuta lisusu koleka ndeko nanga donc biso société civile tozolo baboy ezala côté ya FCC ezala côté ya cash bandeko boyo ke lamboka o mawa batu banyo comme pour que tozwa mapona mito sala ba élection Félix azwa bokonzi bokimi sala bokonzi ya Félix te puisque mbutu soki ekoti na mboka na lobi yango na bon solo et j'assume mes propos oyo ayebi muto akokima mbala liboso ayebani te bitumbo koiko banda yango moto koiko pelisa yango mais moto ana iko zongela pe yo. Donc batu bazolo ba makambo wana ya kosa ya ko dissoudre assemblée ya ko sala biloko ya coalition sila ya ko sala non tozali nanu na besoin ya kimia tozali na besoin président de la République son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo asilisa mandat na ye malamu ya 5 ans tokende lisusu ba élection oyo akolonga alonga oyo akoleka aleka assemblée esala misala na bango pendant autant d'années bazali nango 5 ans et si la topona ba député mususu ya sika soki bakoya kopesa président ya sika majorité soki ekosala mandenge kosalema esalema yango gouvernement batala mao mazali kotambola kati ya gouvernement te babongisango et puis biso nyonso tozali totanga école primaire soko sali 1 plus 2 égale 3 3 plus 1 égale 1 maintenant crise ezali kosalema lokola na gouvernement parlement ezali wana eloko nini ekolongwa gouvernement ekende ko affecter parlement ekende ko affecter assemblée mbutu soki ezali na côté ya ba ministre balongola ba ministre wana kasi toyeba ke bon balongola ba ministre wana nini nzoto na ministre FCC est-ce que na ezali ministre FCC ou ezali ministre akash parce que yokana beto liso mo mboka mushagaluza moto bako ba bloquer misala ya saute mouton ministre ya finance azali ya FCC moto ya portefeuille o aboyaki aza koboya kotia mokolo to pona ordonnance chef de l'État et à l'exécuter à nomination à mandataire public azali ya mibale déjà plusieurs commencent par toloba te oyebi ke avantage toza nango tozali déjà na kati ya démocratie balinga kosala président na biso dictateur te basala ye autocrate te c'est-à-dire azali Félix azali mutu malamu azali na ba bonne intention azali mutu auti combat ya démocratie même parti na yango moko ezali parti ezali komunda pona démocratie c'est-à-dire soki ezali ba ministre basali mabe balakisa mabe o basali toloba te makambo wana bazali koloba ya ba ordonnance wana ezali solo ya kobeta lelo te mais bato bazali koloba ke ordonnance wana ezalaki na ba irrégularité. Ce qui ordonnance wana ezangi na ba irrégularité, c'est-à-dire que on a ordonnance à chef de l'État mona boka mushagaluza to vandino 22 ans bandaf dans les quotas tinde Kabila ki au mona déjà ligambo Kabila atezalaki de manière irrégulière to ezalaki na ba irrégularité bato ba ko tshanga en exécution non makambo Kabila atia leki na ye na lingal susko yokana to ça toujours comparaison te nga azali na meeting ya ba jeune ya cash babi ah lelo mabunda kolobaka azo discuter na discours ya chef de l'État to fandi a 22 ans na mboko to mona soki Kabila tie ha mtocha yi azate différence ezali boy avant na pesa yano na mituna wana différence ezali Kabila azalaki na majorité donc batu nyonso bazalaki batu ya Kabila mais la vérité ya bon solo batu nyonso bazali ya Félix te Félix azali na cash mais majorité et outi côté basé en coalition. Voilà, comme basé en coalition, bayo kana malamu olia ko boma coalition wana, babongisa coalition wana. Ndena lingi ko zongela boy. Ordonnance ya président de la République nga moko ndenge oyebi. Na lobaka ke tozui chance makasi nga mutu ya société civile kozana président ou opposition. Parce que président wana azali ko incarner combat oyo biso bato ya société civile tozali ko sala. Mais soki ba kosi balobi no ordonnance wana ezalaki na irrégularité.
bako appliquer yango ndeni ndeko nanga toloba makambo sans sentiment omoni bato bazoloba no président il faut ça boy d'ailleurs kutu bato FCC boy écoute bato wana oyebi comme tozoloba comparaison Kabila azalaki na pouvoir tango azalaki na pouvoir azalaki koloba momemi maki aswanaka te abundaka te pouvoir ezali fragile ezali eloko ya kobatela malamu ezali eloko ya kobondela na ndenge pour que okoma nango na suka puisque yango bandeko FCC bazoluka babebisa non soki bazoluka kobebisa et maintenant yo pe soki omitiki babebisa nani akoéchouer tango Shadar alobi ke non ya ko paralyser mboka. Non, wana masolo wana tokondima ko paralyser mboka te ko paralyser mboka tokondima mais nazozongela makambo o tozali koloba ke tango yo zali na maki omoni bato bazoluka kobundisa yo kobunda na bato wana maki wana soko pasuli yango nani akoperdre tena tuni yo mutuna monsieur ndo tuna kamituna bon so memi maki yango to beta lisolo ma so memi maki yango ozobatela maki so beti o pati okokoya te. Non. Toyoka na malamu. Soko memi maki okoyeba ndenge ya kobatela maki wana okoyeba place ya kotiango okoyeba ndenge ya kotambola ozali kotambola otie lokolo. Kabila nda kotambola maleme parce que azaki na majorité muto kobeta e pata zate mais Félix a kotambola na maki na e so asali un pas deux pas muto moko tubie koto azomema kaka. Ba obeta e pati maki yango ekoya te. Non, toloba comme olingi tokota likambo ngana ninga koloba lisusu makambo ya oseleka. Joseph Kabila azwaki bokonzi na mboka oyo na ndenge nini lolenge nini azwaki bokonzi na mboka oyo tango bitumba izali mboka ezalaki déchiré 4 parties na ba rebelle bazana minduki mais Joseph Kabila atali puis période wana azalaki mokonzi ya mboka koloba mbula na ezate mais azalaki lokola mwana muke azalaki na 29 ans Joseph Kabila 29 ans mais atali alobi azana mayele mwana wana alobi no nakende boye oyo soki nakei boye mboka ekobeba na sala boye bolingi nini boya bino 4 yo Jean-Pierre Bemba yaka wana minduki nayo yo Azarias Rubera yaka wana barebele nayo yo batu ya opposition wana ezalaki Zaidi Ngoma yakawa bino batu bozali na côté ya gouvernement avec Herodia boyawa bolingi nini bavanda ki basololi Kabila ke ina bango malembe donc azoke na bango malembe ti aye ko benga na bango nyoso lelo Jean-Pierre Bemba monaki tango ba élection sama ndenge kendaki Rubero azale le ministre mais au monde ndenge ba benga ndenge mais donc voilà un exemple qu'il faut colonder là je m'excuse de le dire ezali histoire ya mboka tolongo wana bakei ba élection mapona misalami pona ndenge Joseph azali ko kendela batu malembe azui bokonzi na sana nango mbambulo ya sali nango mais lolenge otozo kendende konanga. Je ne fais pas la prophétie du malheur comme Jean-Baptiste. Je ne fais pas de jérémiade comme le prophète Jérémie. Et je ne presse pas dans le désert comme Jean-Baptiste ou comme Élie faisait la prophétie du malheur. Le prophète Mistatonalbi, Nazali Élie était pour la prophétie à malheur. Nazali Jean-Baptiste était pour prêcher dans le désert. Mais Nazali Kosala Jérémiade était pour la. Mais ceux qui toquent na mbutu na mboka oyo. Nazotala na yozo bande konanga nyoso ba Congolais. Bao bazana mboko bazo bazali banda. Soki toluki mbutu na Kinshasa mutu akokati samai ava aibanité et puis mboka ekobeba tala bana bazotanga qui sait ce qui va être basonda bazotala biso bazo eza mususu bazoluka lolenge mbutu ekota ba bandenge ya kosala kutu ba mboka ya pembeni awa des pays étrangers ba puissance dans bazola bambo RDC Bobiki comme bosali ba élection bien puis bozui bokonzi makile tangite tokoti na mbonga na bino te Bobiki mais bomeka kosala erreur Batwana bazozela soki merere salemi awa oyebi ndeko nanga ba mindele wana ou bien ba puissance wana baza batute ce qui les intéresse ezalaka lifuti eza mbongo eza ba intérêt yoko kende kuno lobimbo ngana zo sala ba tourner na poto na zo na mindele déjà ba kosali sanga kaka ba mindele wana otukoka na bangombo tokosali sa tokotinda ba soda kuna tokotinda batu ya service tokopesa yo manduki okoti avion avant avion atterrir na Kisasa basi bazui téléphone gring babengi moninga mususu oyebi awa master nayo auti a auti kosenga minduki tosali contrat na kopesa minduki ya 40,000 minduki par exemple mais soki yo lingi pesa pe biso garantie ke soki makambo esalemi boye topesa 60 minduki mundele wana ba pays wana ekoteka à la fois bakoteka la opposition bakoteka la majorité bazobetsa bino moto voilà ba mindele wana bande konanga bozolo bano tokosala ba alliance tokokanga bango tokomema bango na CPI tokokimisa bango bakonaje bakote
bakotekela bino minduki côté oyo bakoteka renseignement côté oyo musala na bango nini na malamu na bango bino bokota mbutu tuta na mitu après baya lokola ba arbitre et puis bakaya comme arbitre te bakoya nde kosala lisusu mbutu pour que mboka ezala ndenge oyo kozala ba continuer ko profiter et donc bande kona biso botika makamba ko mbutu na mboka oyo ezala likamba ko destituer président de la république côté en accusation tolingi angote ezala likamba ko ba dissolution ya assemblée nationale tolingi angote ezala makambo ya ba haute trahison tolingi angote soki makambo ezali bokende nango malembe mandat ya mutu na mutu esila malamu bobongisa social ya population et puis ngana zo kanisa ke c'est comme si comme social ezo simbate nde bazoluka ndenge mutu azali koloba babulungisa biso mitu donc mitu ya bakongolais ezala bako destituer bako sala boy tobosa na lifuti tala bambule belé bato bazofuta ezo kuta place moko kuti bato bazana 6 mois ya un paiement à salaire 5 ans. Non, 6 mois na lobi ma place mususu Il y a 5 ans pe bazali. Ah voilà, yondo ebi ya ba 5 ans pe bazali. Olie ba luka ndenga ko bongisa ba salaire ba futa ba tuana bazo luka koloba no to sala haute dissolution, haute trahison, mise en accusation, biloko wana nde peuple kolia. Biloko wana nde na kolia tango na kobima wana ngina kende pa inanga mwana nanga lobi aza na transfert akende classe te. No ba bongisa mboka ekene malo tala likambo mususu to koloba. Batu bazalaki ko sala pona mapona mi mboka oyo. Batu ba nyoko ma ipo mapona mi sala batu ya CENI, Commission électorale nationale indépendante. Bazana 10 mois un paiement. Est-ce que ko destituer ba député na ndeko sala ki ba futama? Non. Donc, batika bao bazo sala ba extrémisme koto bazo linga kokosa président na biso Félix Antoine Tshisekedi Chilombo oyo auti na opposition pe azali na motema malamu ya kosala la population abongisa social bala kisaye ube basali saye ndenge ya ko sala batu bafuta malamu me batika kokota makambo soki ezali ba ministre bazali kosala mabe alongola bango sa population kembo ngana lingina sala bo memini le président de la République ne peut pas se lamenter. Chef de l'État mokonzi azana signature vraiment na kati ya azana bic rouge mo le bazana bic rouge moko azana yango ala kisakeno ngana zana mbongo ezabo ina leta c'est d'ailleurs merci mingi ndeko nango fungoli ngali sous mémoire cabinet na ye IDP se cache coalition bazal sala communication mabe bazo beta mabe penza omoni rapport ya ODP bazo baki bazibi mbongo bafia kuli mbongo kama alobeza lokuta te mais bala kisabiso ndeni nezali ya lokuta c'est que ezali ya lokuta tondimi ke ezali ya lokuta mais basa la communication contraire basta la communication avec effectivement. On a qui est RFI et mon directeur à cabinet. Kalobi qui est à l'Okuta que il fallait dépenser 490 millions de dollars américains au lieu de 2 milliards au début. Oui, maintenant bala qui ça wana ezali malamu pour que ba tu vas mona effectivement que ezali l'Okuta mais ceux qui ba intoxication wana ba réalité wana ezali ko lobana na population. Je dis réalité en fonction en dengue combien on a rapport à ODP mais l'Okuta par rapport à dengue vital à lobby directeur de cabinet tobi kazali vital caméra zali mutu ya bwanya makasi babenga ka ikutu cerveau bleu mutu ya maele mais dengue makambo ezali ko salema batu bakomi komituna ah même kuna pe qu'est-ce qui ne va pas vraiment. On ne comprend plus rien. Mboke zotambola malamu te social bazali ko ba peuple d'abord les sous ezo mona na titute bakomi kokuta makambo ba crise politique on ne comprend plus rien donc Mona moka mushagaluza siko na makambo nyonso ndito lobi boye au confirmer que crise ezali lelo to pe ça fa eu raison to kende na réforme à institution et bongo to kende na maponomi mosusu esika. Oyebi c'est facile à dire kutu ndenge uti koloba bongo kosala maponami na mboka oyo eza lisekite kozwa 300 millions de dollars lisusu 400 millions de dollars 600 millions de dollars pona kokende lisusu maponami ce n'est pas à dire que okende ngo lelo puis osalami lobby dans 6 mois puis l'autre chose total malamu bao bazo senga maponami ce n'est pas évident que bangonde ba ko gagner majorité puisque ceux qui ndenge na uti koloba bande kona biso ya cash basala makasi ba améliorer image ya président de la République Félix Côte azalaki nango popularité azalaki nango tango azali ko sala campagne tango apretaki serment ba le 24 wana mais ce côté lelo na population côte wana ekiti Félix Tshisekedi azalaki campagne popularité azalaki nango na o azana nango lelo ezali susu ndenge moko te yo zali journaliste mais ka kolekisa micro na ba avenir ba komisa kutu kabila zonga c'est
au moins bato bakota ki pona mais on n'est pas à mesure parce que bato FCC bazo tia molungi ngo wana bazo bebisa image na eza na mpega cabinet na été entourage na été bato FCC so bosa na gouvernement. Non, c'est-à-dire que au moins tango bakoti ensemble ba okani to sali coalition. Il ne fallait plus ba mona que FCC azali côté au cash azali côté. Il fallait bango nyo ba kota ba sala libota moko ba batozo sala la mboka. Et puis maintenant ba banda kola kisa o esengeli ko sala. Na uti ko bango lisusu les seuls répondants tozali na chef moko na mboka oyo bazali ba chef mibalete ezali Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est-à-dire que ceux qui social et baby bakolo bezali ndeye, ceux qui social et sali malamu bakopesa elongonya, ceux qui makambo mususu esali mamabe bakolo bezali ye. Donc il ne faut pas que le koba fofu ya ça le conseil malamu ndeni tango bato FCC baza ibele na ba institution bato FCC baza na comment dire bango ni baza na clé. Non, il y a un démokonzi en boga papa. Ba ministre Bazali, et quand il a décidé à gratuité à enseignement. Oui, le régime politique, tous en des fonctionnaires. Et président, exécutif et consort, oui. Non, ceux qui tozo qui ne makamboana, yango tozali kolobazo luka ko bulungisa ba congolais mitou pour ne pas répondre aux aspirations. Bulungisa to eza solo. Non, non, je viens te dire na utu kola kisa onda kisami balé. Il y a liboso ezali crise ba lobby crise ezali na gouvernement. Ba ministre bazo to ça présidente. Alors que le ministre wana qu'est-ce qui fait que eloko ezali ko sala na ils sont à PPR2 baza majoritaire, il y a FCC baza majoritaire dans le parlement. Non, ezala ya FCC ezala ya cash ezala a comme ministre azo sala ministre amboka. Balongo la bango mais comment se fait-il que na utu koloba yango? Mwana asali mabe okende kobeta mokolo mokolo asali mabe okende kobeta mwana na gouvernement de problème ezali okende na parlement ko sala nini? Merci beaucoup mwana mboka Mushagaluza tokomi na suka pena maso na biso. Merci à kona mituna na biso. Na sepeli mingi makasi. Alors bino nyonso bozili ba kwa kolanda biso bana poto ba internet nyonso na biso ya Congo Live Télévision. Merci à ko prêter attention à l'émission tokutani bongo na numéro ezali koya. Merci beaucoup Cordon. Merci beaucoup. KBG Énergie, société spécialisée dans la vente, l'installation et la maintenance du système solaire. KBG Énergie, votre solution énergétique solaire d'aujourd'hui et pour longtemps. KBG Énergie développe des projets en électricité générale, l'énergie solaire photovoltaïque et les systèmes de secours en Afrique centrale, en RDC et ses environs. KBG Énergie gère votre consommation et votre stockage. Nos services, matériel européen très durable, deux équipes professionnelles à votre disposition. Les dimensionnements complets des installations, l'élaboration de schémas techniques et plans d'implantation, le développement de nouveaux projets, la mise en œuvre de projets ainsi que la maintenance. Avec KBG Énergie, fini le délestage et assure votre alimentation en énergie solaire. Appelez-nous au plus 243 822 829 199, soit plus 243 999 466 256. Immeuble NTC ex Massamba 644 Kinshasa Gombe, référence rond-point Mazière. Info kbg@yahoo.com. KBG Énergie, qualité et fiabilité. Audio